Redi Amici, Papa Wemba, Koffi Olomide. Choose 4 Congolese artists to make the best band. Yes. Ah, donc Koffi, Papa Wemba, Redi Amici, Madilou, King Kester Emene et Bozi Boziana. That's like 7 of you. Congolese band is bigger, right? Bigger, right? Okay. Affaire oyo ezo circuler na réseaux sociaux sur Fally Ipupa abeti bana wenge 12 asali boye boyoki ba commentaire na ba analyse eza ebele na réseaux sociaux. En tout cas nga pene ko pesa point de vue na nga parce que mutu na mutu aza na droit ko pesa point de vue na ye eza démocratie beauté démocratie yango wana. Alors est-ce que makambo Fally alobi yango mabe, est-ce que eza 12 ndenge batu bazoloba, est-ce que ça ko reconnaître surtout bato bazolo ba reconnaître we raté et belé bazolinga batia zizani entre relation wana. Alors ezana bato ebele bazo sala ka pona polémique mais ngai na lingi na pesa moi point de vue nanga ko sena likamboyo parce que capacité ya ko réfléchir eza différent na réseaux sociaux ezana ba bouriki ezana ba semi bouriki ezana ba bon ezana ba meilleur eza pe na ba excellent. Mutu na mutu azako pesa mutu oyo alandaka point à partir ya sentiment na ye à partir ya ndenge azako tala mutu zo sala ba analyse. Mais en tout cas nauti kolanda ngai moko personnellement nauti kolanda extrait wana ya Fally mais soki botali bien Fally nanu eza extrait nanu totali nyoso mobimba te na ebite soki eza teaser kaka ya ko créer polémique ou bien eza kaka wana nde kaka suka ya makambo asalaki 6 personnes wana oyo aza kotanga c'est sûr que tangu so mitiaki pe ye moko mandeko nanga tokende au-delà biso nyonso toyebi ke Fally Ipupa aza mutu aza devant caméra est-ce que a préparaki ou bien eyaki kaka na mutu koya yo na ngai eza na bato babosa na kapeli kambu. Ce n'est pas parce que Fally atangi balobaki kutu so bozongi botali bien balobi te tanga le premier ti le 10 so botali bien eza pe na ba tangu Fally aza ko kanisa journaliste on a pe azotangele ba kombo na tango kutanga ba kombo Fally aza anokeka na capacité ya koboya devant caméra ba vie wana nyos parce que so botangi boyoki kombo ya Redi Amici batangi kombo ya Redi Amici abakisi. Ce n'est pas parce que azalaki nango na mutu ezeloko bazako bakisa mais imaginez-vous devant caméra Fally akende koloba te Redi Amici te mais soki pe boyoki bien bazako lobela bande bande eza orchestre eza groupe bazolobela bande bazolobela groupe boyoka ngoma bien vraiment bazolobela band sika. Est-ce que Redi Amici to banda kotala sika moko parce que batangela ki komba Redi Amici Redi Amici est-ce que azana orchestre oza ya malunga koleka par exemple ya Werason? Est-ce que Redi azana orchestre ya malunga koleka par exemple ya papa na biso Taboulé parce que il a cité même ba mort? Alors bofungola pensée moulayi tangu baza ko lobela makambo ya ba groupe wana bozwa pe Bozi Boziana. Est-ce que Bozi même si azala kala ti lelo tokoki ko comparer na Taboulé te? Alors tangu Fally aza ko loba eza na makambo ko échapper ye tangu baza ko tangele kombo ekoki ko permettre te abosa aza ko tanga batangele aza ko kanisa batangele kombo akoki ko s'échapper pe na makambo kaka boye na émission. Alors, est-ce que tangi kombo ya Lokwa Kanza? Est-ce que tangi kombo ya Luambo Makiadi? Parce que azotanga ba kufa na baza vivant. Alors, biso toza ko se baser na oyo kaka lobi donc à reconnaître ba misusu te. Il n'a pas dit qu'il a reconnaître ba misusu te. Batuni kaka avrag, batikali jamais ko loba tanga kaka 5. Soki babi atanga 5 par exemple, donc baza soki 20 ya kotanga 5, c'est sûr que ezana ba oya ko bossa na 5 wana. Soki babi atanga 20, kuta lobaki ba orchestre za ebele. Alobaki ba orchestre za ebele. Soki tokoti na ba orchestre ya Congo, toza na Shock Star, toza na ba Big Star, nyoso laki ba grand orchestre. Mais tango za kotanga Bozi. Awa nazotanga atangi Bozi, atangi nani Redi Amici.
Ce totali ampleur na bango par exemple, botie pe ampleur ya Papa Wemba na Koffi Olomide. Koffi Olomide Papa Wemba baza musika makasi koleka Bozi Boziana côté ba composition côté ba succès. Mais atanga ki est-ce que soki bandi kotala sika ndenge balobelaka mutu abeti ebele azana ba nzembo ebele azana ba répertoire ebele azana ba sortie scénique ebele yende aza légende yende aza grâce to bandi kolobela sika to komi na niveau wana c'est que fali alobaki makambo kaka mbango zalaki kokanisa nango epanza mingi te et puis azé kolobango te pona polémique soki batangi jibe na wera te je ne vois pas qu'il y a problème parce que balobaki te atanga kaka atanga bango nyoso eza so batengi 5 ya kopesa 5 eza na ba oyo bakobosa na liste c'est normal so balobi atanga 20 wana ako élargir ba kombo so balobi kaka 5 ata yo balobi tanga 5 eza na ba okotika na nini na liste wana. Alors est-ce que eza 12 to eza 12 te pona ngai personnellement eza 12 te boki nakoki kozwa ngo kutu na dimension mususu. Parce que batuni makambo ba bande ba meilleure bande. Tango bazolo ba meilleure, toza pe na excellence. Meilleure eza limite te. Au-dessus ya meilleure toza na excellence. Alors, tango tozolo bela ba makambo na nyoso ngai naza kozwa fali ndenge po amitanga kite atiaki ba kombo kaka ya ba meilleure. Soki tozisika parce que fali toyebi ke aza likolo ya Koffi, aza likolo ya Papa Wemba, aza likolo ya Bozi Boziana, aza likolo ya parce que toki jamais ko comparer Bozi na Koffi Olomide na Papa Wemba. Toki jamais ko comparer Koffi et Bozi Boziana na Fally Ipupa, jamais. Sika fali soki azotanga bango ba meilleur. Naza ko imaginer et bongo tango soki aye aza ko miti ya meilleur. Soki amitié meilleur atie wera sone pe meilleur pango parce que bango nde baza ba meilleur na mini choyo ba misusu boko pardon ba fali soki ba Koffi ba Papa Wemba ba Bozi baza ba meilleur fali akoza la excellent wera sone pe aza na kati excellence parce que baza ko exceller na musala na bango très bien makasi pendant que ba misusu wana baza ba meilleur pona ngai fali amitiaki te na kati ya ba meilleur mais aza hors série ya batu wana fali alingi te ko mélanger wera sona na batu wana parce que wera leki ba Bozi ba redi amisi wera pe na génération na bango wana aza meilleur. Alors pona ko inviter banini na koloba nini émission oyo baza ko sala nandimite soki batie meme Koffi Olomide ou bien wera ezala jibe mutu nyonso balobi atanga ba meilleur akotanga ba meilleur nyonso na Congo. Il y a beaucoup de meilleurs. Fali n'a pas cité le nom de Tabouley. Fali n'a pas cité le nom de Luambo Makiadi. Référence ya barumba na biso ya musique na biso kendenge na balobaka tango ya ba wendo azaneti référence alobaki akutu atangi kombo na yete. Donc Fali n'a pas cité kombo ya batu nyonso alobaki kaka kombo ya ba quelques-uns comme Congo na biso toza batu to meseni na polémique to bendi yango na nzela ya polémique to komi ko créer division bazezani pona ko créer ko bazezani entre ba musiciens alobaki boye abeti bango 12 ndeko na ngai Koffi Olomide ezala ba feli owaze banani oyo loko akanza soki balobatuni na bango tangela biso 10 meilleurs artistes ya Congo mais toyebi ke baza 30 mais tanga 10 mais akobosana akozala na différence akozala na difficulté à choix akotanga ka 10 mais ce n'est pas parce que atangi 10 nde ba 20 wana baza eloko te. Ce n'est pas parce que Fali atangi 6 batu wana nde ba misusu wana aza ko ignorer bango. Au contraire biso ba congolais oyo Fali a memi biso na polémique azui biso lokola ba ignorant. Un homme qui est réfléchi ne peut même pas dire comment na niveau wana te oyebi ke na Congo tozana ba orchestre ebele ba meilleur orchestre za ebele. Impossible que ndekotanga nyoso kobosana. Akotanga Shock Star te, Big Star akotanga te, ba maison akotanga nyoso wana te, ye moko oyebi ke wenge kie wenge pona ye.
comment biso ba congolais eloko muke surtout ba gaulois eloko muke bobendaka mais bolobaka faire aleki fali na makambo nyonso comment maloba nyonso makambo nyonso fali azosala ekomi analyse na bino bozozwa gagne pe sima kaka ba analyse ya mike ba point de vue ya fali bobosana te encore une fois. Fali est un être humain comme toi, comme moi. Akoki ko bosana, akoki pe kozala na ba sentiment na ba penchant na ye, selo Fali, soki toke na sens wana, soki selo Fali bango de ba meilleur, mais ça te gêne à quoi? Parce que lobby soki faire lobby ba meilleur kozala selo ye. Tangu faire lobaka awa ba meilleur chanteur, atiaka Fali te. Est-ce que c'est vrai que Fali a meilleur chanteur était? Fali a meilleur chanteur. Mais faire à côté a été na kacha ba meilleur chanteur. Si kasoki Fali pe asali choix na ye, pourquoi ça va prendre tout le monde bozui makamango bomemiango de gauche à droite. Aza humain, aza na ba défaut na ye, akoki pe ko bosana ou bien ko beta 12. Ou bien pona ye c'est ça. Alors pona wera sona ko zala pe na makamu na ye. Ezala JBP a kozala na point de vue naie, Koffi Olomide a kozala na point de vue naie. C'est ça la beauté de la démocratie. To respecter point de vue ya mutu. Bozwa Fali na problème était soki aponi nae bangonde ba meilleur. Lobi mutu musu akoya akoloba ba meilleur baza boy na boy. Mutu na mutu azana point de vue nae ndenge amone la kamakambu. Alors bandeko nanga po na ngai, je ne pense pas que ezakuto eloka komema likolo soki wapi. Point de vue ya Fali, c'est n'engage que Fali. Mami Sadiki, Edwige Balonga sana. Novice Biongo, Irène Mabweni, Patricia Edouard, Bino Tou, Claude Moussirikani na pesi bino bambote ya trop. En tout cas, merci encore na ba soutien na bino, présence na bino, makamyo so boza ko sala pona analyse avec Gilmas. Je vous suis très reconnaissant encore une fois. Merci encore et à plus.